food from here. Donc, otie aroma na yo. Allez, ozui atakib, ozui pena kib magie, otie. Allez, ozui tangausi, soza nango ya mbuma, ou bien ezara déjà na marché, ezara na mulangi. Ozui ata 2 cuillères na yo, osopi, likolo ya soso. Après, ozui tomate, purée. Ozui, otalika quantité, osopi likolo ya soso na yo. Okati matungulu, ebele, osopi na kati. Après, otie mai, otie na moto. Otie na moto te ya mbangu. Otie na moto ezaki soso ezobela, malembe, babiloko nyonso na ya ba saveur nyonso na ezokota. Donc les kotoka etoki oyo moko omona ki soso vraiment échanger couleur. Allez au moins ki soso etika wana na nzungu na matungulu, otiki yango, ozi soso na yo okoti na fou. Ce qui est belé, allez aux sauces, au sopi likolo na. Alléluia. C'est que on a tout eu le lengue maman na sala ka salade na ye et soso na ye le lengue. C'est que to comme a expliqué son ndenge ni na sala ki salade na ye. Olandi. Au salade na sopaka masango. Ma sweet corn. So na soyi masango na sopi mai, na sopi on a salade. Après, na zui lettuce, na kati, na tie, na zui tomate, oyambu, na kati, na tie, na kati. Ce qui peut la avocat, au kati avocat pe susu, na tie na kati, na tokisi maki nanga, na kati amo pe susu, na tie. Ce qui peut aller, na sombi pe boudin wana, na kati amo pe, na tie na kati. Après, na zui mayonnaise. Na tie na baloni prêt à manger. Amen. Alléluia. Ah, lelo toyebi sipe ya mama lu lolenge nini asalaka salade na ye. Ba mama nyonso bazala na simo ko moko asalaka ye na biki na ye azozwa koma lolenge nini asalaka salade asalaka soso. Alléluia. Amen. Yo mama Nyonso wana ngam na explique. Qu'est-ce que tu me dis? La question na tout répéter. La tout na pour la sauce. Au début quand tu jimbo, tu m'as dit la quantité est banité. Ce que ça sauce moko. Quantité ya jimbo za ndenge nini ya